Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Top, toujours un petit garçon. So na linga ba petit garçon monde etambola bongoti. So na linga ba petit garçon monde etambola bongoti. On des otambola ba maman na ba petit garçon tu bongote. Maman na ba petit garçon tu bongote. Oh, bon ngam taliboso. C'est vrai? C'est vrai. Au maintenant un petit garçon. Na obima na bango makasi. Na obima na bango makasi. So na kolo ba bongo en tout cas mutoyo. Akota ki na vie na nga to pe na famille na nga ko choquer nga ziza sempako. Ziza sempako. Na olinga nani Jonathan a chef so image morobo une actrice ou pas défendre qui cause wana ya muto abenge bino ba ndumba et to magiste après. Premier. Une copine abino Maxi Bondoé a gagné une émission morobo na habite ce que tu vois image na mais abaki qui ba fait être tout boza ba ndumba. Yeko tundumba liboso. Yeko tundumba liboso. Maxi, obosa ni kozaki chel. Maxi, obosa ni kozaki chel. Masa zaka ne chel, cha okota théâtre zaka ne ndumba zaka ne chel. Awa bima pena na ba. C'est ma bon marché sur les bas qui vous a dit ça sur du wat. Un bon marché sur les bas qui vous a dit ça sur du wat. Bon, Maxi a bomba na épété. Azalaka fimoko ouverte le roi Gabriel Dengazawa. Gabi a cosinété Maxi zaka chel pena na boulevard. Maxi zaka chel pena na boulevard. Biloko neti batu tout bazalaka bandumba et bimana wata na bateau peut-être ba vina ite mais Maxi a kolo bangote. Il fallait pas loba. Biloko muso yebi koza di domaine. Biloko muso yebi koza di domaine mais ozodi nga obi misabate za mabe. Oh yo penza ndo za spécialiste. Oh yo penza ndo za spécialiste. Dadi di kambala kuta linga linganga na boya. Nani? Dadi di kambala na boya na. Alinga yo. Makasi ti lelo kuna linga na ngate. Ayarandel. Top je t'aime na linga ko. Ayarandel. Top je t'aime na linga ko za la bien ngabe. Pardon, oza homme d'autre na lingite. Katine. Voilà, bonjour, bonsoir, la Nabiso ya Congo Liziba TV, Balandia Kevin et Panda Lekechu, autrement dit les mannequins de Kinshasa, Mopazi Sango ya solo. Nesaki bino mois de octobre, Touyambobe toujours bar comédien, ça toujours Moussa Nabiso, on a Pessimbote na ya papi le roi la carte limitée formule ya Soukabila Ngaero, Babi Romona gouvernement Mbezana ya papi le roi Moni José Ndombe Showman. Premier ministre sans oublier Junior Moussoukou prêtre babina bosani tel sous HPRedo oyanga oyabisoni sans zakana biso toujours bien tout ça toujours musala si ya Molex aigle noir pe ya Willy Moucheni et Tolomo da chichi bola madame yabi moi sambongo na kati ya Europe za chichi bola soko boyo mtroyeba lelo naza toujours naye bo seplarane mingi naza pe fan naye asala musana kitoko. Elle s'appelle Mama ni Mama. Mama ni Mama. Top Nabiso. Yaoundé Makambo. Boni top. Quand Nzamba zo batela 100% ngolo. Tozola la carte la mukaliso na moni producteur na ngage ya Bogar Leke TV Lekechu na lela ofonga pe na za fan no makasi. Merci Mama top. Tout ça toujours émission Nabiso ba vérité ba kati poni oza eza ba vérité to ba kati. Bon, nga ba question eza ya réponse ya nga c'est tout. Voilà, toujours rubrique moi ça tout ça toujours plus de tout solo là. Il y a les solos sans polémique ça nini. Papa il banana top, pas nani, top auta wapi. Top aza mutunza mbasala abotama na papa na wato na mama na Marie Zabibu pe à son âme mon papa Victor Wato pe simbote na mama na nga Marie Zabibu donc Wato aza l'artiste comédienne oya sala connaître mboka ya RDC Lokwa Makasi donc je suis parmi les comédiens Makasi na kacha mboka na biso RDC Lokwa Makasi donc top aza artiste maman oui. Bana mère de la famille voilà. Plusieurs enfants top ils sont bon monde top c'était comment d'abord top abotami wapi uti wapi top né à Kinshasa le 26 décembre Sonzamba Komisinga donc ça anniversaire nanga né en 69 donc c'est ça na botam na Kinshasa na hôpital Mama Emo donc naza vraiment kinoise vraiment ya solo ya défaté voilà ya défaté top la maman ba on pas ba ensemble c'était d'abord comment codi zera maman na biso papa so ko le 5 janvier 1986 abosa rangote pe à son âme mon papa que na lingaki mingi j'aimais beaucoup vraiment
maman na biso Marie Zabibou aza en vie na pesi mbote bisika aza maman top nzamba sala ngolo na âge à 18 ans balaki papa bana nanga kufa pe ya son âme fiston kanda ape manaki ma bisika za maman top aza maman ya bana mitano. Première, ça veut dire bana 5 première fille nanga dada international obino soboyebi pe bulingaka ye ya chroniqueuse deuxième fille nanga Princilia kanda troisième nanga baza ba jumelle omba kanda chako kanda et puis cadet nanga eza Eli na loba chaque fois garçon zolia 5000 garçons na beauté na commune Lemba. Voilà tous on a mon kesima to na pe na ba petit fils hein. Oui je sais na yebi tous on a mon kesima ozo kola papa bino vous en combien yo bana bandeko no bino na famille na. Bon, na famille de papa Bodibiso toza 32. De papa Bodibiso, to bota na maman Misato. Na mincho ba maman mbale ba kinda, ba pe malakimia. Maman na biso nde azana nu envie. Voilà. Maman zaki 40e. Maman biso azala 3e femme. Ngaza mona liboso et pas maman biso. To boye kuta papa bino na libala na basi na. Ezaki non de. To lingana makasi ngana bayana nga cancer mukolo Viki wato, ba Brigitte wato, ba Cécile wato, baza pe à son âme ya Cécile, ba Hubert wato, ba toise belé ba wato baza vraiment nation mobimba toza penser belé tina kade na biso vraiment joli wato donc azana Brazzaville ba salutation donc toza et belé puis to lingana kitoko, toza la bien, toza vraiment na bon moko ne papa tika biso. Na bon moko to bozoko la papa azaki osala vous avez bien. Oui, papa soit directeur dans grande poste na ville. Voilà, Zaïd directeur dans grande poste na ville. Oui, bika Nathan voilà. Moi je me rappelle Nazara mon boulot Nazara bunda trop na classe. Nazara mon boulot Nazara bunda trop à chaque fois convocation des parents. Je me rappelle encore na bunda na fimo bazai mon na loué bojaki azana poto. Soka bisika azana pesi mbote na panza et penza donc eloko mbebo. Apo biso zale ki mettre poison hein. Bato belé pe na poto ba yebi lemba ba yebi mettre poison ça qui mettre karaté azai vraiment karatéka voilà. Donc ba sport ana zo la ça tout zo ça ba entraînement na école Mokenge li ba sport ana azola acception tout comme ko pratiquer on pas tout soka miki kakali azui biloko na e voilà. Papa a fait na tani na nini na 86 en janvier le 5 janvier. Déjà Bali. Ouais déjà oui na déjà pas na. Ah Bali no Bali non. On Bali na liboso vie. Mobile na liboso te deuxième nanga. Ah OK. Beaucoup de na papa ya bana yo c'était comment avec la mission. Zai kitoko maman ezala ka nde maman liva lo bana biso mama ni mama. Alors bana biso biye pe kokutana na kabile zaka ka le roi ba aventure tinzambe pas élevé ba onde a élevé bon. Ndenga pe kokutana biso zaka le roi ba aventure kokutani pe et banana on connaît le côté dans le néa petit lobby na opé nzamba ti lo borope na prendre tout na nora libala mbala ngala ksanganya so ti le lopé na komi na kola kipé na koli na à 18 ans na zokola na âge à 20 ans oui na âge à 20 ans na bandi ko bota bana na ngati nzamba yo kabola biso kabola c'était comme abelaka oui abelaki tension oye ko et comme ce qui est tiki et bois qui est tiki donc copé maintenant ko bois à chaque fois tu to ko ton hôpital ba yo le bon prostate tant yo monana et on dépensa mtemema autant il y a Kofi tant qu'il y en a bana on a 5 on a Kofi vrai c'était comment difficulté zalaki to omoni nzambo yo tobele la ka yo aza vraiment un solo il y a solo penza za le mari de veuve le père des orphelins bana wana nde ba sisa classe bazwa ba licence bazande bazana il y a des fois elekela kamunene na mulai na ngana lo ba ka nzambe merci tikana pesa mbote na ba yana bango na lo banzamba pambola bango moni kanda waza yana bango liboso atika baleki na yete fatu kanda pe son âme Gisèle kanda batika baleki na bango te ba soutenir bango tonto zala ki vraiment en communion na bomisunga bana batanga lelo ba koma parmi ba licenciés lelo pe na tanga parmi le meilleur moment du monde donc nzamba pambola ba fani grâce à bayaya na ye bayaya na bango pardon grâce à bayaya na bango moni kanda fatu kanda musu sauté ko kufa pe à son âme Gisèle kanda ba ali kanda baza vraiment bana papa na
bango oui donc makila baleki na bango te makila na bango babe ba rotika ngote ba continuer na baleki na bango jusqu'au bout donc atape bon ti lelo basunga bango kaka en tout cas Monique Kandakanda nzamba pambulo na mutema munene oyo ozalaka nango malgré baleki bazandingi bazame asupportaka bango kaka tant que yaya tant que leader ya famille quoi voilà tozati lelo en communion toza penza bien tozala be wana bana nanga tozala penza bien ozala bien to pour celle vina mam papa kufi otikali na yo to bozaki proposer moko te peut-être bala yo surtout na kutana na likamoko libako moko po expliquer non kokuta na so na lobité na oza mokosi nakutana bango pe eza ya poto eza ya quelque chose mais ozomona ki rien ne marche on dirait mon tour akolo bana epé bien bo bani na bino bien de le commencement après na katiko to monique ba bela banda lo bando dirait aza okosa moni bata poto ba distraire biso trop ba distraire biso trop mutako benga yo o na bala te njo kaza na mwasi na ye batie batna ba ranking trop na bandeko na biso basi na poto oh mabeza ka mibali na bango ako asire yo to koma na bango mayele soka bengi yo o na za marité pesa nga fixe na yo et puis na banobenga yo erne so na lingata iner pour biso na kina to za so to vande na so ba serata ti iner zo tala na so ko rataki on a 20h to na 22h voilà o koma o tenga ba wana na lala ka po lobby funa la mka 4 na directement foi ba ki wana mokosi to fungola déjà mais voilà et bele to be bala na bangonde à partir wana mususu to zalaka pe bien a koma penza pe ko ya na famille to zaka bien oyoka o a tie inter bozemi na a tie fimo zemi na théâtre mais au retour na zo wanga na rara écoutez on met de l'engagement pe zo ya bien pe famille PC hein comment dire ko kota na famille oyoka be bu o fimo na zemi bo ba rime o manga no sa théâtre bunga na ati ba rime a fimo a théâtre ti fimo a théâtre zemi o tu na ibe wanga le o ka sukuna o comment est suna na non ti fin de compte on je pense confirmation que maman est solo azangi sko ba argument o pesa Monique a commis na suka tombaki pe déjà na bolingo na bon fanda ki oui aza mbala zo tindela yo solo ku ba valise o tindelo mbongo zo kipe yo il y a des fois oko lo ba pe pour ma bana hein à participer pe à sungi pe aza pe mbala malamu mais quoi tozaka ba to sani eleka na yango eza déception zaki bon oui to bien déception oui il y a déception oui eza penza déception mais ça me passe la grâce banda na na mona suna na tana parcours boité na kutana ite ba no to bota bona papa moko oui. Ok, félicitations. Merci. Ok, voilà. Namoni si ya Molex Aigle Noir na PC mo de biskozali. Top toujours que nous parce que mingi yo vraiment mambe date sola na yo déjà eza ko lobate parce que to sola. Ouais, quand déjà to lobano plus mambe que dans ce que bino ka muke na bato batala top test baye baka moi parcours parce que baye déjà top pas bodo to ti pas ça souci to lobano déjà il est cas déjà baye mais ya muke ka lobi top to na monde théâtre ngo c'était d'abord comment c'est facile comme on a top et kaboé moi c'est moi mbinga bunisa batu moi c'est moi mbinga bunisa batu bon na ya na théâtre quand est dans le bar qui idole na ngeza fololo film zo ça pas sans souci fololo basa la film moko ya pourquoi je suis phaseur des films on est marqué on a ko tozana méditation hein namba inanga ba méditation na kisanga dada botama na kisanga amo na kishasate on fait un pécat voilà amo na kisanga ni bon na zalaka devant la télé comme ça na zotala na moni théâtre on a na zotala na penser noter ça théâtre l'autre côté na pensaka te na lobikaka tozotala to mando tala théâtre sans souci pe à son âme na yotala film on a bazo sala pourquoi je suis phaseur mutaza phaseur on ezaki fololo siko bato bazai ko tungisa ye na vie na on ezaki bombo fifi na sia tola na landa donc tellement écarna ka rôle na kitoko abeta obi que tellement mon a passé mingi tia comme komito na pourquoi je suis phaseur maya misu etanganga banda jour wana kana lobanga pifuna sa théâtre kaka jour wana e connecta kanga lobaki en tout cas fona sa théâtre et petit lelo et c'est réaliser rêve na ngai tant yoye ozasu tant na ye et puis na bandi pe kana groupe sans souci pour kuna nde na monaki et puis kuna nde benga inga bon wana sans souci bazo futela na lemba pe biso luchacha bango lukwela et ça là que jour mususu wana skoyo wana sikoyo na lobandeni wana sikoyo sali ke na divorcer na yepa na biso pour na divorcer oui na divorcer ka chaque mois papa
te makameze ebele na divorceaka et osala jour mosusu basasusi bazomela na coin wana na lokwila wana et pas vient somo vie John aza policier aza pe na poto azala garde civil et pas vie John baomela wana na leki na leki na moni vie na leki jour mosusu na meko solo na pe via solo na ngape bien FC na za besoin dans sa théâtre na meko relater pe ndenge na sepela femme libre wana na comme na famille libre sikoyo andimi pe na side demande na ngande tout le monde asalaka na pesi ba droit na ngande na banda pe na coupe sans société le lopende nazo au sali no pe carrière na yo na sali carrière na pas sans souci kutu bazo benga Nina poisson électrique Nina lengi sara après divo mobile avec le côté papa banana silika tanga monanga na TV silika a benganga ya na ndako afunda e pa ba parents tout mais loko eloko de na sina lingaki na démarrer kana za suna chouette. Voilà, top et dans le lot, top le ni mama, succès les lots, vraiment, on se voit comme au talayo, partout dans le monde, bazo se planayo. Et après, top, oui, dans le monde dans Zonzing, au jour, va te belé, va protéger un oyo, ou les cas, la production à Bango. Bon, sur longtemps, comme producteur, je suis allé Singapour, Baza et Belé, peut-être par rapport au pays attente, on va rater pour longtemps à producteur, on peut s'embotter dans la major, major Bissadidi, on peut s'embotter, on peut s'embotter dans la Alpha Bokole, Titi Kalou, na kolobana Rémi Kilola, Baza et Belé, na Rémi Kilola, na peut s'embotter dans la nani na les qui vient. Il peut producteur na ngati les TV na opesa mbote na ngana na Ivan Lukoki na koloba lisusu nani baza ebele en tout cas so ba kombo ezoya na kobana d'abord monde dans c'était comment bah traiter bien tant que bah na joie pas placide hein et pas placide et pas placide et na joie pas ya pasteur vas-y non tu vois parce que partout belé maintenant ce que va traiter bino ba maman zonzi ba fian zonzi ba tamba oza bandumba c'est vrai mais faut pas finga yo non ba finga ote na ba finga ote so ki na ba finga ote c'est que ba finga ka un jour ba finga siko ba finga kaka ba finga ka ba finga ka ba finga ka pona njonjing te baloba ka ba fia théâtre ba za bandumba ba théâtre ba za bandumba so ko lekine émission ka journaliste na TV oh bango de pe bandumba. Bon. Ngana zong c'est la bango. So yo finga ni baseke pe journaliste ozandumba. Bon, na olinga nani Jonathan, acha so image morobo une actrice ou pas défendre qui cause wana ya muto abenge bino ba ndumba et tozo magiste après. Premier. Katine. Une copine à bino Maxi Bondoé, elle a une émission morobo na bito so to zo image na mais avec qui va faire être tout boza ba ndumba. Iye kutundumba liboso. Maxi, obosa ni kozaki chel. Maxi, obosa ni kozaki chel. Masa zaka ne chel, cha okota théâtre zaka ne ndumba zaka ne chel. Awa bima pena na ba. C'est ma bon marché sur les bas qui vont avec ça sur les watts. Un bon marché sur les bas qui vont avec ça sur les watts. Katine. Les ketif ne makambo bandeko. Ah toi na Liziba. Congo Liziba. Les ketu. Lembisaka yaya. Faut lembisaka les ketu. Bongo te. Tout est banane. Vous avez victime, vous avez parmi moi qui on est à Gabriel. Comment est Gabriel vit bon moi les camoins tant à tourner. Bon, Maxia bombaka na épété. Azaki comment ce qui n'a le bien azalaki ezalo kwa muto akufa. Azalaka fille moko ouverte, le roi Gabriel Dengazawa. Abombaka na été Gabi akosina été Maxia azaka tiel pe na boulevard. Na lo mabe. Azala tiel pe na boulevard, Maxia mela ba cigarette, Maxia sala makambu tout vraiment oyo ba tiel ba sala Maxia za osala voilà. Bon, soka fingi bata théâtre bandumba biloko neti batu tout bazala bandumba et bimana wata na bateau peut-être ba eba vi na ite mais Maxia ko lobango te ye il fallait pas loba biloko moso yebi ko za di domaine mais ozodinga obimisa bateau eza mabe oh yo penza ndo za spécialiste tout ka ba mseko témoin pour ani bon Gabi soka bimisa nga témoin Maxi ngam na memie na nzonzingi nazo yeba na borezanga kombo Major Bissadidi. Major Bissadidi azalaki na besoin ya Bachel na film Boris anga komunga jouer na jouer mokonzi Bachel to jouer na Diane na Mélodie
Mélodie faisala hein nayebi si major nayebi fi moko boye aya na po maxi abana je peux pas rock bokabela bodo to zepiso so africain na lobi na benga nazana fi moko ba joa kitoko allez ako jouer yo eloko na bien pour maxi bonne actrice hein bonne actrice azana di domaine déjà na Carole na kitoko voilà nake na solo na major bi oui na abiyaka na yepe na major tanga sali test hein ay carnet te o aza te que donc est tout le monde nini ezane ti fi to ko peut-être eze lo mo peut-être asepela ko sala maxi a mon ndako ana ba parents na ye hein asa ba parents na ye asa mon ndako et puis maxi azo fouté na ndako na ye aza ki bien tu vois aza bien voilà sikoyo et ko sala ke tanga sali test n'est pas major bi oui ay carnet rôle ne bien to sala nani wana ya borizanga kombo ne ko kenene so maxi na maxi tanga ke poto abenga nga senganga merci abi ya merci ngabi leki na nga e problème te oui c'est ça ya on ngam na yeso ki gabi peut-être aki ko tianga témoin peut-être zaka po na monde njonze ngam na memai tant aux aura retombé wana elikambola bike bino tout ba fait théâtre boza bandumba tant que yo muto tant afinga ba théâtre tant ngate po ebinga mta ba viwa na te atanga ngate atanga ba pia ko ba te bo so batang ba finga za fite ngana mama ya lobi ba tunyo sa théâtre nous so za bandumba bon batno so baza bandumba po bato ebele ba balate fa benga bandumba poso na balito za choix teza lelo zio lo bozongi na lo bokena et non moi faut bien ndumba tant on se positionner comme bon elongweti c'est ça Martia balati amo sali balati Martia longwa o ezate ka kende voice open non Martia sali mariage civil awa coutumier awa akesa la religieux kuna oui bosko to bateta bino batu ba kotala bino bike ba tutu ba sa théâtre bozaka bandumba o mana ba bible écoute zolo baba lo mabe pona yo me bakuta ote mokile sala mapona kolobo commencement était la parole mokili fo eloba mokile loba kaka il faut eloba pe mokile kotikala kotika koloba te e bana koloba kana ngokaka so zano na kati to yo ka pasi ani neti nga so kolobi to pasana ndumba soki nga moko to pina conscience ke na sala vie adate dans lando te non landa na yote na kotika ka yo lobi esa na yo bioza besoin base na ah sala no base no so sepeli base no sala ngona komba to po esa le succès po to paza mama ni mama ah sala na yo c'est ça so va bengi ndumbe ça problème ya problème te mana ba producteur pour ça pas espace ya ba film nga top so producteur nga no producteur pe po linga nga fa banga na aw banana ndeli po na linga buzo bana ba producteur te na sala na ba blague na ba jeune fille ba sala na ba to banana ndeni na ya ko pesi mbongo na sali film to solo li to sepeli caché na sali film wana tant to sala na ba producteur ba mungu e banana ndeni sa o bananga ba blague buzo ba e banana ndeni ba sala ngona ba jeune fille po onde ba jeune fille ba mo pe ba ya ka ko tenter bango neti ngana ye musala na ngana age na nga non mona na nga kutu dada ye na sina te ngabi na yokate et puis to continuer bon na on a yokite po mukona ko yoka fatika monda siko nga mama non na ko sala ngote ngana sala kango na musala na nga ona yebi na expérience na nga na kombo na nga na force ka pete na benga producteur aucun jour na za o zwanga te na komana te soko bengi nga se ko considérer musala na nga na sala musala ngo penga mbongo na nga na ke bokola ba orphelin na nga o na sala na bango na temps par rapport à quoi pour ba no pesa nga mbota likasu jamais pesa nga caché na nga na enveloppe bena liboko bena mo yo pesa mbongo likasu na ke mona kuna ke sane mbongo transport ale leki na kati ya bolingo po tozo sala bolingo na moye na zo caché musala ezate mulenda ve ezame na fie belo mena producteur bango ne ba ko yeba na yebi bango te so ba bimala bango ah on est bon top linga toujours ba petit garçon so na linga ba petit garçon monde etambola bongoti monde ezotambola ba mama na ba petit garçon bongote oh bonga mtali boso monde ezotambola nango bongo ba mama na ba petit garçon ba petit ba papa na ba petite fille yango te c'est vrai na ba question ya ba réponse c'est vrai au maintenant un petit garçon na obi mana bango makasi bon c'est qu'on a le bani top pire yo nani na monde nzonzinge amino nani o se fréquentaka pire nga za yesu amino za nani bon amino nga za to fréquentata to zala pe afana ibakata na Gabriel na Ange Maisha na ba nani ba via
Babobo, hein? Babobo, Christian Shoga, Bazamo Ibile. Nazala nanga bien na bato pardon. Ba Fanny Masudi, Baleke TV. Marina. Ouais, oui, parce que je dois pas considérer que Bima pena ba ninga no artiste. Comme Manaba Ondeni. Oza qui na ya mon peu betole qui monte mutu mo be garçon mo pe ya kaya a ou bimarne. O passa pe ba mourir bo lingwa bongo. Poni. On est mama musala, mama est-ce que bato balingana na pe sous ces raisons za mama kala. Bato balingana na théâtre. Et quoi et arrivé coup de producteur, te dès quoi arriver na acteur. Et Simbaté. Voilà, vous comprenez déjà, tous qui déjà comme qui moko chité na émission na biso na moni ya Bibi Kambi azali wana. Dadi Kambala kuta linga na boya. Nani? Dadi Kambala na boya na. Na linga yo. Makasi, ti lelo kuna linga na ngate. Ayaka ndeni. Top je t'aime na linga ko za la bien ngabe. Pardon, oza homme de trina lingite. Homme de. Bon na lobi na ngada je so na ngoyete. Na moni Rosi Kambi na bosa inde Siska Kambi, Tracy Kambi na pesi bino moto bisiko zali. Journal Dani Senda. Top lelo, to bino so da ko chité mo mke surtout to mke. Top maman ni maman Olive. Maman ya bane belé. Olela ki trop. Marie Olive Lembe. Vous avez un appel à mon désir qui n'en est. Quand des alara babarande ka yeso royal roi tournage tango yo benga tournage déjà na programme voyage et yaki nango avant pour benga avant une semaine tango yo benga na ko linga te na oya na ngate na koso yo amuntu na ngato beta ka bien on a beta ki okana OK point no wana yako pa drogue balobate ils avaient quand avant de benga la maman Angèle ça sentir pire vraiment la période DG maman livre voilà le sac maman Angèle bisika oza benga maman top na bengo de la part de maman livre ça besoin de voyager na est problème ya te maman pesenga identité na pesi identité nanga jour JP ba benga na préparer pe valise nanga ils pour une semaine ba préciser nga penza toke Goma Bukavu donc c'est ça ba photo na maman c'est là qui on dit comme ça nga kitoko makasi kitoko maman maman honoré nga kitoko maman tienga penza na place nanga vraiment maman langa Marie Olive Lembe vraiment nzamba pambola yo nga penza tina commence na vaina prier na loba appel loba mon pour na maman nzamba pambola moi maman Olive ala makambo belé na kati ya bien oyo ala ba grâce belé na kati na ngale na vani pembe na ye azana ba grâce belé oyo soko za penza mutu nzamba sala o profiter na ba grâce wana azana ba conseil ya kitoko azana ba re maman ko non aza fantastique maman wana à part na makamba kopesa non azape na ba don e belé asala ka eleka na on a TVT en coulisses et belé na donc maman na sana makambe belé nzamba pambole quand des bible zo baba fort pour soutenir ba faible nzamba pambola maman wana apambola pinza yo role la role na ba émission belé maman Olive na mona yo na posa nzamba ko kisi maman na sana posa boeta na funa zo futela bo alanda ko makasi émission non na je suis sûr et certain na bengo alanda ko makasi tozo solo na maman pinza boy to vaina salon boy tozo lia tozo alanda ko makasi en tout cas parmi ba site alanda rosa na kati merci maman Olive na pesi mo bizali sikoyo komona bongo to kutani na ozaki pe le foot au lukaki nazwaki na sepelaki na pambolaki nzambe aza vraiment maman et puis tozana ba projet ki toko to solaki na ye alobaka ko benga nga na ebiki na onchana ba prier nzamba osala grâce c'est là que bien mona makasi le père des orphelins le mari de veuve vraiment a pambola maman wana ezamba liboso te maman sa pambolanga déjà na mbongo tant bakendaka Dubaï tant ba voyager na ba comédien Dubaï na vana vraiment na zo appel et pas maman Denise na pesi maman Élysée na pesi et peu mbote bisika za abenganga pe de la part de maman Olive abina bengi na kenda na zo penza $5,000 wala bango bazana na mboka wana nini na Dubaï bakenga na sima na $5,000 maman Olive pesanga na kimambangu te na sala eloko te donc maman pambola na yenga kaka tant le bâtiment soit sali va écrire ba bi OK ba mo va global le comité top boye tricage bon nzamba sala ka mutu grâce na tana ye tant bomba kinaki Dubaï na lobate ngana kinanga juste Goma na Bukavu boleno OK le bon des projets aux États-Unis ça c'est que bato ba komidie mbika pour projet ça en cours oui donne okende je suis sûr na okende pour nzamba la belela akufata za na bomo na okende na maman masolo malamu za makasi
Voilà, na maman mosolo malamu za na kati mu na suka émission na biso mais top na kolinga ota la caméra na biso o sikoyo ko bomba te ko kosa biso te parce que yango de lo barrière bisa biso na monde artistique na bino o musala to sala ka to ko sala toujours yebisa biso moto nini oya shokayo oya pesa o passe si lelo ato limbisa ko mo sambela mais we moto asala ngali kambo eleka ngo mais eloko de soit kanga ti lelo so na koloba bongo en tout cas moto oyo akotaki na vie na nga to pe na famille na nga ko shote nga za sempako mais na limbisa ye naza vraiment sincère lelo nde na bimisa ngo sempako amusa na nzambe atambola na kobanga nzambe atosa nzambe oyo ateyaka asalaka volonté ya nzambe azosenga na bango basali na nzambe asala eloko moko tina koloba ngo na TV eza te mais na limbisi te na koexplike te mama makasi mingi mais bisika aza tanga kozwa oui et dérangeanga moral na nga et dérangeant même famille na ngai donc c'est ça sempako nalingaka ye mingi aza parmi bactère oyo talaka tobengaki sempako mais oyo tovivra namona le contraire akombo oyo na oyo tobengaka ye tozali na relation moko mais abeta mabe libanda en couple là non jamais abeta mabe donc nzamba limbisa ye ngapi na sena limbisa na ngai motema na nga ekoma nango pembe to bana nzambe bisika bana nzambe baza diable kaka ko ya ko tia moi eloko moko po akabola bino mais satan tikalika na soni azan leko na nga azaleki na nga donc na limbisi po eza motuna otuninga na pesi mbote na nga na Karine Manessa ma jumelle à moi mwana mwasi azana njela mino mwasi mbinga ma jumelle Karine Manessa mayaya Vivine mama koluto abana pona nini te Monica Ndakanda balobi yaya baleki nyonso Monica Ndakanda na pesi mbote nanga na ye moko vraiment mama Valentine Moemba yanga moko René Mbote maître 84 Brazzaville qui vit comme un américain ba salutation bisika boza pona nini te Christine Yachimène Lopez na pesi na bi yango papi le roi carte illimitée bon on a formé la soka bon on ezaka pona batu mobe bakolia batu misute ozana traitement na dossier te zo sopaye te sopaye papi ya papi musheni code mboka pardon ya Willy Musheni code mboka ezo sopayo code mboka amutambongo Bonne année pour tout le monde en tabac. Vous sopa ma case. Merci na yo top. Pardon ya. Bambote na Liziba. Congo Liziba TV émission etala makasi penza émission ezo fongolanga ba porte belé vraiment les émission na yo. Nazala ka sincère pour no lobango ezo fongolanga ba porte pe ba relation mususu li mwaka ezo zonga penza nzamba pambola vraiment. Numéro de téléphone na plus 243 ya WhatsApp benga na 993 60 66 27 wana numéro na WhatsApp lingi na normal plus 243 90 30 77 805. Encore une fois maman Marie Olive Lembe na yokaka Bukavu na yokaka Goma mais na moni yango na futi nyongwa misu mama nzamba mona yo oyebi to voyager na mama na kati avion ba hôtesse nyoso mama pe ba ngombo $500 ozomona ba hôtesse bazoloba ko voyager na maman Olive zande Tokoboy. Donc, toke na bateau, tant que na Goma, tomati bateau Emmanuel 4. Maman loué bateau na pona biso. Tokei na katia bateau sous soit pesi. Na retour tozo zonga, na avion. Non. Nulle part ailleurs, ce qui maman Olive Lembete. Maman Nzamba Pambola yo apeso longue vie. Mona bakoko lioko bako. Il faut mona tous les 4 générations na yo po. Oui, je sais là, pardon. L'équipe est top. Tant que c'est l'émission, est-ce que vous pouvez poser une question à tout notre monde? Je vais poser une question. Par rapport à quoi? Voilà, na batu bazo traiter biso ke na zo bebe ces émissions. Bele na Congo Liziba TV bana tu bolinga, tu bana tu ya Tunisie, bana tu ya Chine posement na ngwazi. Nzo babi boss foule na peso mote bientôt tozo mona na solobi Anthony Muzuri na peso mote dans quelques jours tozo mona na soso. Batu bolinga Kevin Epanda la Ketchu bo s'abonner na pe na Leke TV officiel. Bientôt ba film kitoko. Non jouer na ntoro. Tala message na ya ba artiste. Ya solo. Na Leke TV. Baldinga ozo ba on a filmé. Ozo ba on a filmé non. Non, o beb samsala. To banda satire ka be pa pole mukendi. To bandi satire na biso bien ngai président ka Diombo Bodo, Maxi na visa. To banda ka bon. Tant ko ba ko mo benga pole mukendi biso pe biso ata ya ofele. Satire ya ko be balelo to lala. Ko banda bon te pardon.
on ne change pas l'équipe qui gagne. Tikala na équipe non. So histoire réseau senga autant de nombre ya bateau. Oko baksande bayaka moi aye intervenir à l'équipe à intervenir. Mais soko bandika bongo kanga dacha lelo pe kanga émission lelo pe sanga raison. Merci na bino to linga Kevin Epanda la Kechu bo s'abonner belé na Congo Liziba TV ya uli musheni chichichi bola madame muto alekio na mbongo azate so za madame foza ya chichichi bola si ya mulex aigle noir chichichi bola ko sangai tiye ko sa te mais ko sangai bonga na ko sana le mère na chichichi bola babi muta mbongo azaka moko ezayo moko azana bero Bana zana besoin na ona ba fête. Bi sorti yo melakanga. Eza bien te. Ekoma na melakote. Merci le to linga bibi nini libanga bibi kambi ya mukolo ya ya baleki nyonso. Ya bibi kambi bokete. Akosa ngai mingi. Bibi kambi. Ya baleki nyonso bibi kamba salutation. Tracy Kambi na koso Lionel Kambi manager privé depuis Sandra Kambi Marcel Kambi toute la famille Kambi Mobimba. Bisous bye de Sima Kambi avec Jonathan Dario et tout le monde bala Sima bisous bye bye. Bisous bye. Congo Liziba TV, Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.